Matondo bandeko balandi ya émission Bayindo Bola Muka Mboto mabota mabino Mbote na bandeko yonso bomeseni kolanda biso awa na République démocratique ya Congo. Mbote pe na bino bandeko yonso boyebi bongo kolanda biso na libanda ya mboka na nzila bongo ya internet pona mbala yoko lisusu émission Bayindo Bola Muka to meseni koloba ekoyaka o mabota mabino na ntina se yoko koluka kuzongisa conscience ya moto moindo na nzoto ya moindo ko utamwa ntango to meseni koloba moindo azeko tambola na kozanga conscience yango moindo alei na fulu yango moindo alati basuvatuma ya tombola na bokuse moindo mobola ya yambo nzoka nde ye moto afandi na mabele ye tondankita Tarantina ne songia nzila mfumukusu kia muzala panda na ngola baye lisusu na eleko ye na lisanga bangunza panso kati na religion vutuka mfumu kimbangu po ya kozongisa lisusu moindo na esika abungela vutuka vana pambu uvidila tokoliki ya lelo toze kopusa na bongo kokanisa mibutu kumitano na mwambe uta mboka ya biso elobamaka tozwe ibongo bonsomi na bino baye bo komelaki biso na bino baye bo silikaki na bamanaka ye bo uti kolanda tolobi bo silikaka te AVC komi mikolo bo silikaka te bato bakomi na batension mais bolandaka manaka ye sans tendance sans parti mpo ya bino biso yonso tosala analyse yoko biso yonso tofinga bapoliticien biso yonso toloba lokwa bino pauvreté mpasi ezingeli bayindo na eleko ye euti na bakonzi to na badirigant na bango mingi ya Afrique noire esika kokoso etwani yango nzoka nde lelo 58 ans uta le 30 juin 1960 balobaki mboka République démocratique ya Congo Congo belge à l'époque et komi bongo indépendant tolimbola ka yango na bambula eleki indépendance ezeli pandate eloko salaka kokoso bato bakoka bongo kosimba eloko balobi indépendance na kota ya papa déformation ebengeli ya mabe ya bankoko balobi lipanda ezeni indépendance bonsomi bonsomi ya bato tokolikia po tobeta lisolo ya bonsomi esengi tozonga na boumbu moto akoloba akomi somi moto auti kozala na boumbu soko ozali na boumbu te soko ozala na boumbu te okoluka bonsomi te okomi benga mpe somi te okomi zalela deja somi tozwaki indépendance tosengaki indépendance po tozalaki bongo bakangemi baumbu bandeko ya régime bosunga ngai kuna na baillustration bandeko batalaka lolenge kani batiaka baindo bakadena na monoko lolenge kani batiaka baindo chaîne na makolo kokata maboko kodiembika baindo banyoka uta 1491 pasi ya baindo trotte négrière tokei colonisation yeikoya te néocolonialisme wana baindo bazangi défense wana baindo bazangi balobeli wana baindo bazangi liloba tokozonga nsima te lelo tolingaki tolobela mokolo wana mokolo toye batiaka signature lembo kolakisa ete kobanda lelo bakongole bakomi bongo basomi bakonzi ya mabele na ba tolimboli awa esika touti koleka soko ozalaki moumbu te okobeta lisolo ya bonsomi
totala bizaleli nini bizalaki tango moindo azalaki moumbu pe bizaleli nini bizalaki tango moindo akomi somi. Moindo na boumbu bazali kobeta ifi. Moindo na boumbu officier supérieur atikalaki kozala te. Na boumbu moindo mobola ya yambo. Mobola ya yambo. Kalina à l'époque Gombe ya lelo po moindo akoto. Fozala mwana mosala. Baindo wana ya eleko ya boum balokoti semba bilokota na ferme debout et si ka lelo batongi stade de martyr voir entrer Willery ferme debout ya laki wana et si ka mindele bazaki koya ko bwaka bilia oyo bango batiki oyo bana bango batiki yango baindo bazalaki ko kinda koloko yambo to so bonsomi na boumbu moindo akolokoto biloko mondela saleli velo ebukana ezanga soko pune moindo akolokoto bilamba ezalo ekufeli ebembe soko wapi mondele akopesa organe ya décision ezalaki ebepai na bango armée gouvernement yonso na maboko tozalaki na mwa dire te po toze moumbu moumbu bakopesaka ye ntango ta s'exprimer abongi na mindule abongi na bosoba basi ya baindo bazalaki baobjet sexuel bisalelo ya kosakanela ya bondumba mondele ya kosakanela mwasi ya moindo lolenge alingi na ngonga alingi mondele ya kosakanela mobali ya moindo lolenge alingi pe na ngonga alingi bato bazalaki kokenda kozwa kauchu soko kokisi quantité ye batindaki yo te maboko makokata baindo basali misala ya pasi bagrime oyo lelo bagri ezali kotombolo baindo batombolaki barai ya train baindo bati yango na maboko nzila ya matadi regi bosala mosala na bino botala mabanga ye boze komona wana bankoko bapasola yango na maboko bazalaki na mwa directeur olembi bati yo explosif na nzoto moto azalaki na ntango taloba alembi lifuta ya baindo ezalaki nini tige ya cigarette baye bakosalaka epai na bango bakozonga na mwa loso soki azongi na mwa sandwich soki azongi na mwa mosuni ndaka mwa eloko banseignaki bato wana nini wana tozali na ino na eleko ye ya boumbu banseignaki bango nini baye yonso bakosalaka pene ya loposo pembe bango wana babengemaki bakalaka bakalaka wana bapesaki bango mwa moke sens ya responsabilité likolo ya bandeko na bango baindo oyo balobaki baindigène to tokoloba baindigène bato bazangi ntina bato ya moins de valeur baye mindele bapendeki pene na bango nakolia na komene na bango bakalaka baintellectuel bango wana mondele azalaki komeka bango fo baloba français lokola mondele bango bayekoli kolata cravate lokola mondele lokola bazalaki korepase bilamba wana bafere na cité yalaki te bango bakolata molato barepasa bango bakolata cravate bango bakolokoto milangi ya baparfum oyo loposo pembe abwaki bango batina nzoto bango bakomi koyiba pe bafourchette batina soko na kati ya coupe bakoya nango na quartier bango pe bakomi kolia na bafourchette ndakisa bango pe bakabweni na baye bazalaki na cité
soko mondele azaki kofinga moyindo makaka moyindo wana po ya zeko vivre pene ya mondele afingi ndeko na ye moyindo makaka yango bokomona mondele abetaka penza fimbo te mondele akataka penza ta simbaka machete te akata maboko ye azalaki kopesa mobeko na bayeye aformaki mpene ya ye na mitindo ya ye bakataka bandeko na bango baye mondele azali kopesa mobeko wana tuti entre parenthèses mayemaze mike tokosilisa yango te lelo tokei nsima ya le 30 juin date ye tozali kokanisa 58 ans tokolikia moto ya 58 ans lelo azali nkoko akoki amona 3 générations bana ya ye nkoko ya ye mpe kokolo na ye na 58 ans bokenda kosala bakalkile soko moto aboti na age normal 16 17 ans 18 ans ntango mosusu akokenda odela kuna esika touti moyindo mikakatano toyei nsima ya le 30 juin boyebi le 4 janvier 59 nsima ya ndembo mibetamaki mikado vecleb injustice nsima emalekaki kuna tango bayei na yimika esika président Kasavubu tango wana na ino président te alingaki président juste ya bako oyo eutaki kozala mouvement culturel nsima yaki kokoma parti politique lokola déjà le 27 décembre Mbuta Lumumba apesaka meeting esalaka engouement mondele atali alobi mais non na tango wana bakongo nde batondaki awa na Kinshasa Léopoldville moto ya mosika auti soko na Sankuru po epesaki hiki Lumumba apesi meeting eningisi bongo soko tokotika Kasavubu asala meeting ekozala kita nde baboyaki meeting ya bako esalema Kasavubu azongi na bamilitant ya bako basupporters ya SV Club nsima na bango ya komona injustice ya mikado ezalaki ekipe ya Sabena babelge balobi te ata bajokisi biso mitema tokenda kasi toyoka Kasavubu alobaki nini bakoma wana balobi Kasavubu alobi te mpo mondele aboyi aloba nde sika balobaki lelo suka mondele akomi nani biso moko na mabele na biso toloba te na mabele na biso bango bakotia mibeko lelo ata mandoki mazeye na maboko na bango lelo bakoki wana 4 janvier 59 boyebi oyo nyonso esalemaki mokolo wana mpo mondele andima lora ya kopesa indépendance le 30 juin 1960 qui dit indépendance bayindo batika kobete mafimbo bayindo bazwa mikano na baposa na bango bayindo bazala bakonzi ya mabele na bango mai na bango mopepe na bango pe makanisi na bango kidi bonsomi bayindo bamilobela pe babisalela biye biso bazie na biango posa tozwi bonsomi moto ya liboso afuti masumu Mbuta Lumumba lokola lobaki indépendance eze cadeau te tokobosana te oyebosali biso mfimbo bobetaki biso tongo midi mpe mpokwa bokataki biso maboko bolongoli biso kibomoto tokobeta lisolo na bana mpe na bana ya bana na biso kuna esika touti na boumbu tokolikia toenumeraki totangeki mayemalakisaki tozali na boumbu tozalaki na mwa dire te mais nsima ya bonsomi lokwa Mbuta Lumumba alobaki balobi te akoki koloba te botala atrocité babomela Mbuta Lumumba
bakangi na décembre bazongisi décembre balekisi kuna na mbanzangungu bazongisi Lubumbashi pour Lubumbashi le 17 janvier basilisa même jour batransféraki mokolo Mekisekitaki mais tolobaka liwa ya Mbuta Lumumba le kayi na persiste et le kayi na persiste torturé. Or soko tozongi na bino même na masolo ya yaki mpavita torture ya mondele ezalaka be o renoncer na vérité yolobaki yaki mpavita te babandi kobeta ye mokolo yonso ya le 1er juillet loba na bandeko na bayindo mayo sakolaki ezelokuta sokoto kokufa yaki pavita lobi nzoto eze kutulu ya pamba na ngonga moke etika mais bosembo kotika la bosembo oyo boluki bobomba lelo mwana yena zena yena mokongo ko zonga pona kozipola mai boluki bokunda mbangu di mfika ya sweka Mbuta Lumumba tango basé ko torturer ba proposa quitter a bongo le message ba proposa ki lokola tikala ki ferme ba torturer tango soko Soweto yo Belge yo ya la kisaka baindo lino ya Mbuta Lumumba lino wana biso na ngai soko ngai na bino to tunana balongola ki yango Mbuta Lumumba tango esi abungisi bomoi to pendant bazé ko torturer yende barachaki ye lino wana na prince mpo yibaki eloko ya nani po alobaki lisolo ya bana ya Congo biso moko to kobeta biso moko to kozala bongo bakonzi ya mabele na biso biso moko to kosalela die biso to zena biango pusa o mabate ba torturer ba beti masasi bakati mike bakati kingo ba monika ko lokwa ze ko loba lokwa ze ko pema batina na tono ya sibi ko boya Mbuta Lumumba zala na tombe de père qui azala inspirateur ya ba génération ko ya nasi ba bosana ki ko ba koma ki ko nyoko lesaki be mosuni soko bakanga ki yango te na yaki mpavita soko bakanga ki te na ya vita nkanga boni bakokai ko kanga na Mbuta Lumumba ki wana soko to zongi to juin indépendance le 30 juin 1960 11 jours après sécession katangaise Moïse Tshombe asali mboka na ye Katanga komi pays basali na misolo na bango basali na gendarme katangaise to pusi muke cessation kasayenne na Kalonji Ditunga ba appliquer charte de l'impérialisme divisé pour mieux régner na table ronde ba politicien lokola Mbuta Lumumba zalaka na boloko balobaki soko bobimisi Lumumba te tokotia masolo te bomoko et pour ça la bokasi union fait la force mais tango bato yo babundeli eloko ensemble bango yonso simana yango mondele akotisi manjoli njonjo viongolo kati na bango divisé pour mieux régner bakaboli Mbuta Lumumba na Mbuta Kasa leki na tongo a suspendre Mbuta Lumumba leki après midi a suspendre Mbuta Kasa et tumba ebandi indépendance hypothéquée lelo 58 ans ingeta lelo 58 ans nkoko na 58 ans tokomi banko république indépendance il y a république démocratique ya Congo et komi nkoko Moïse batikali kobeta batiki kobeta film te Moindo aze maître ya mabele na ye te pétrole ya mwanda ya ba américain
na ba français bati pourcentage barili yebi makana onshore no offshore to zena ntina to ibati wana na zekoloba ben na République démocratique ya Congo ko to pusani na date d'indépendance mais c'est partout en Afrique na ko tila bino élément mikoleze ko ya Pascal Lissouba zekoloba ba o ba interdisaka ye même ko kenda ko mona ndenge ba français ba zwaka pétrole na océan kuna na Pointe Noire mais yenda zalaki président de la République lokola tchaki manzaka ba pesi Denis Sassou Nguesso mandoki a betiye a renverser pouvoir mais to kanisa soko réellement bamboka ya Afrique et joie qui ba indépendance po nini mondele po nini loposo pembe et sengeli akoba mayezalaki avant indépendance ingeta je sais ça lobaki yango avant indépendance égale après indépendance ben jonction le long mondial a dit président Kabila a imposé un peu na moki pena zeko kama bande komoso mikili apoto bozeko tindela ngango soko secrétaire d'État américain soko ancien secrétaire d'État américain soko Cohen apesi président Kabila avertissement nakamu ba combattant bobeti maboko botindeli ngango pour me prouver. C'est regrettable. Ancien secrétaire d'État, à ce qu'on a président Yambo Kanabino, n'a pas su avertissement. Et c'est pas ici, bino. Soi-disant indépendant. Mais tout n'est pas colonial. On attend mon modèle à ce qu'on bêta filmo. Moïnda Saraki Kolokoto. Bon, le Moïnda Lokoto Kate. À ce qu'on Lokoto Bisuko Adendo. Bango Balinzoto. Babwa kelio bisuka ya tendo bango balengulu babwa kelio makoso na mikadi ya tombolo zeko lokoto po elastique zena ino malamu kotia na clean na maya moto e jonga mbeo kenda kolata olokoto n'époque coloniale moyindo asala kite bongo lelo moyindo zeko sala nini n'époque coloniale mondele nda signaka ba contrat yon sauté bongo lelo nanya zeko signé ba contrat iranien mena biso mondele foaloba coltan na biso bango fo baloba et to kamui président de la République a sali révision ya code minier opposant peuple te alekabeta maboko opposant peuple te aleki abete maboko na maye présidence révision ya code minier de 3 à 10% ou ta la nuit de temps lokola basalaka mobeko yambo ba pesa biso indépendance le sol et le sous-sol appartient à l'État. Quel est l'État colonial? Boko se réfère à nini Mibeko yaba, constitution yaba, langue officielle français, religion christianisme, zemezanga molimu, ekota ke zangi elengi, mena kobota mesali pasi lokwa ba zemi ekota na bilengi. C'est regrettable. Vraiment c'est regrettable. 58 ans lelo. Moindo, olongo esclave. Motuna ya mokolo yango wana. N'époque coloniale Fimbo ebete. N'époque coloniale bako kabela osoko molangi ya vino wana ebongi na nègre sale bête bongo lelo baindo batikali na mboka ba esclave baindo bakei na mikili ya poto ba esclave bango bako yawa ba expatrié biso toko kenda na mikili ya bango ba réfugié okokito lo bana mondele na yeika kapona fan de paille na yo pozwa mokanda ya ce jour il faut kosa ngai nazaki moto ya BDK baluka kabiso kuna na mboka ndeto kimawa pe mondela yebike ozeko kosa ndala nazaki moto ya IDPS nga moto nazaki komemela papa Tshisekedi sapato ndelo kwa baluka kabiso nde na kima
wana si mapesi yo mokanda mais mondela yebike oze kokosa mais po silisa yo bonsomi po silisa yo moi lolendo ya kibomoto lolenge ya kibomoto esengi na yo ozala eloko papa mapesi yo mokanda réfugié moto azangi patrie te na 21e siècle bomoni bandeko baindo ye barefoule na États-Unis bayei na bachaîne na kingo pe na makolo tina maboko biso pe tokoki korefoule mondele na lolenge wana te lelo tolobi ata soko tolingi président Kabila te moto akoimpose biso te soko tolingi président Kabila te tolo bango entre biso soko nga na kobeta goli kosona nga na ndako yo tata lopango kwa na kofutela kepai na yo yo poko yoko bakisa mbata esika nga na se kobeta goli kosona nga na koliki ate po na ze responsable po na ze responsable batunaka baindo te religion nini ekokamba bino christianisme baimposaka yambo ya indépendance yango baimpose makelele ndenge boze koyoka wana makelele ya biwelewele baimbwa baze kokanga wu bakoti na nzamba mpo bakanga banyama bandeko na bango banyama bakumbela moto me ntango moto akolamba apesi bango mikwa 58 ans ya indépendance bato batondi na babaro plein baeglize plein bilenge babali mpo bakenda kobelela nini église yonso epesaka mabala église yonso epesaka bana église yonso epesaka misala mais peuple congolais asalaka te abotaka te abalaka te kosala basondage bokomona na balabala soko baze bana basi tuku mibale misato nde bakobala sommation ezezi bosufuri tokabwana mpo ya mokolo mwa lelo tolingaki to interpele lisusu bino 58 ans ya indépendance ya kozala bongo basomi bosomi yango tosali na yango nini bosomi tosali na yango nini moyindo azalaki kobete na filme lelo batiki kobeta moyindo mais Laurent Gbagbo babeti efilme badirigeant na biso bazalaki bana basalelaki elite intellectuelle na ntango wana bongo lelo bazali kosalela nani kuna babengaka bango bakalaka lelo baintellectuelle te bato ya mayele bato bakolataka cravate bango mpe bamiti bamindele neleko wana mondele abengaka biso makaka bakalaka mpe balobi makaka neleko oyo mondele afingi biso bamakaka intellectuelle babengi ndeko na ye moyindo makaka finalement avant indépendance égale après indépendance mboka ya Congo esimbami te lelo na maboko ya lokoso etumba ye mbuta lumumba abundaka na 1960 etumba ye peuple abundaka le 4 janvier 1959 eboti mokolo toye basalaka mboka na biso ya accéder na indépendance nano tomoni fina soko te lelo baze koloba Kabila dégage tozeba indépendant soko te lelo bakolongola Pascal Lisuba po batia Denis Sassou Nguesso mpona baintere na bango tozeba indépendant soko bakolongola Laurent Gbagbo po batia Ouattara tozeba indépendant soko bakolongola to bakoassassine Sankara po batia Compaoré na pays Afrique ezeli moko na moko akabisa etumba na biso ngai combattant ngai soko politicien ntango basanganaka na table ronde nde esalaka bokasi me ntango bakabwanaka esika mondela yaki koloni e lelo soko bapoliticien congolais na esika tokomi bazali kokabwana nani akodolwa nani akoregne odiki ezali tolobi
kimia ya fumo kimbangu balongo pe bakoko ezala na bino tokutani na bino na mbalize koya mpona manaka lisusu bayindo mpona